Tension na université à Kinshasa na matinée à lundi 26 juillet à lelo wapi ba étudiants bazo dénoncer loi par balle ya moko na bango samedi dernier alors que bazalaki ko sala travail pratique. Bavure policière na ville province à Kinshasa, commissaire général ya ville à Kinshasa, général Sivano Kasongo a reconnaître bavure pe atalisi que loi ya étudiant honoré kwete ya inikin ezalaki accident pe bay onyo so basali yango ba ko subir rigueur ya loi. État de siège armée congolaise a libéré 150 civils na maboko ya ba ADF na Ituri. Ba détail tout de suite na édition ya biso ya lelo KNB News, première chaîne d'actualité en continu que sinangala o nazali na sengo ya ko présenter les bino. Bon début de semaine, merci na fidélité et confiance. Bozo koba kopé sa KNB News magazine ou mesana ko informer bino toujours d'une manière très professionnelle. Nazane senga ko présenter bino édition tongo lelo. To fongola yango na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé mokola yo na cérémonie à remise de brevet na lauréat y école de guerre au ezalaki récemment inauguré pour boyeba ko lauréat militaire au bazu ba formation ya makasi pour na ko travailler sous drapeau ya République démocratique du Congo. Tension ezaki makasi mokola lelo na université de Kinshasa to bisaki binongo que ba étudiants bazo dénoncer loi par balle ya moko na bango alors que bamanda ko sala travail pratique na bango na commune ya Selembao. Bolanda image pe commentaire et ça mi na merveille momide. Situation ezalaki tendue mokolo ya lelo lundi 26 juillet 2021 na université de Kinshasa Inikin. Après assassinat ya étudiant Honoré Chamakwete oyo babomaki ye na policier yango nde eloko ememaki intervention ya la police nationale congolaise pour na rétablissement ya ordre public. D'après commissaire supérieur provincial ya ville province ya Kinshasa, situation oyo eza sikoyo sous contrôle. Colonel Edi Mukuna a déclaré que ezalaki ba curieux nde bayaki kotala nini ezalaki koleka. Mais situation est déjà sous contrôle. La police est wana te pour na kosemele na makambo ya boye kasi wana plutôt pour na ko maintenir ordre et discipline. Pour la police, priorité est désormais ko empêcher ba manifestants ba kita lisusu na cité te alobaki lisusu ke bango balingi te ke batu wana ba se diverser na cité. Poso babimi eza pona ko kende ko bebisa biloko bato pe pona ko kende ko panza yango police azoboya. Colonel Edi Mukuna a démenti lisusu information wapi bato ebele baza ko interpréter mabe ndenge nini événement wana elekaki. Dossier oyo eza à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Bavure policière na ville province à Kinshasa nini penze les kaka entre population na la police nationale congolaise. Bolanda ba élément de réponse na image et commentaire. Rôle ya la police ezali ko battre la population na biloko na ye. Kasi constant amer eza que la police nationale congolaise et comment on lié place ya ko battre la population. Bango ba koma ko susciter terreur na ngambo ya population. Toujours en discorde na population. Dernièrement, bavure et belé ezali enregistré na ngambo ya la police congolaise. Dernier fait, eza assassinat étudiant Honoré Chamakwete à l'université de Kinshasa abattu froidement par un policier samedi dernier alors que bazalaki kosala TP na baninga na ya groupe na commune ya Selembao. Selon communiqué officiel la police et Salaki publié le 25 juillet 2021, commissaire provincial de la police nationale congolaise a fixé opinion na une vraie version il a fait et Salaki ko étudiant Honoré Chama azala tué le samedi dernier. Na kati na yango atalisi que bango ba étudiant babande ko tourner pièce ya théâtre na ba collègue na ye alors que ba policier ba komaki pona ko singa bango mikanda o ezalaki sur place te.
bango ba interpellaki moko ya bakambi na bango wana nde provokaki colère ya ba étudiant o basengaki ke ba libérer moko na bango o azalaki interpellé na la police yango nde esalaki ke bana ko projecter mabanga na la police pe ekomaki force contre force nde la police eyaki ko recourir na babal pona ko disperser bango batalisi lisusu ke dossier ya Honoré ezali assassinaté kasezai accident ou salamaki par balle de sommation par terre ou par imprudence la police nationale etiraki pour calmer pe ko disperser ba étudiants balle yango par malheur et quoi na libumu ya étudiant Honoré ou akufaki sur place pe azalaki acheminé na morgue hôpital général de référence ya Kinshasa naboye batu basalaki makambo wana bazalaki interpellé kasi l'auteur ou atiraki balle azali nanu interpellé te poye azali en fuite mais baninga o bazalaki na elongo bango bazalaki déjà interpellé bango bakosibir rigueur ya loi kino tango mokto o asalaki makambo wana akozala pe interpellé na la police na boende général Silvano Kasonga sengaki na population puis ba étudiant bazana na kimia po bazali kosala nyonso pona kozongisa ke nyonso ezala en ordre tout en reconnaissant ba bavure ya la police na ville province à Kinshasa commissaire général a affirmé que akosala nyonso ezali na pouvoir na ye pona kozongisa ko rééduquer ba élément na ye po mosala esala makitoko parole ya policier ezali ko batela et non ko bangisa population. Kasi na même dossier moko ya député national Adolphe Ndombasi a déposé mokolo lelo lundi 26 juillet 2021 na bureau assemblée nationale question orale avec débat adressé na vice-premier ministre de l'intérieur Daniel Aselo Kito suite ya bavure policière na Kinshasa. Police est commis lieu ya refuge pour na ba criminel pe ba bandit selon maloba na ye constant esami que au lieu que babatela ka population bango bakoma ko tracasser surtout que ba pesa bango minduki politique ya recrutement ya ba policier na ville province ya Kinshasa to na RDC ezalaka penza nini et puis ba critère nini esalaka que bazwa moto comme policier pourquoi ba policier ba sokilaka na ba arme de guerre en pleine capitale ba bundaka contre nani pe soki ba bengi bango bakende kotala bakulu na bakendaka te mais ceux qui zali bossa population makasi nyonso ebimi ya atalisi que l'état il faut en charge ba funérailles ya étudiant Honoré Chama Kwete likamba ba policier o ekomi mbutu il faut solution ezoma 22h okutani na policier ozali à l'aise poza na mboka na yo boete Kinshasa et l'équipe partout. Population kinoise azangaki akoloba te pona ba bavure policière o bazali ko faire face chaque jour. Bolanda bazana micro ya Peggy Ilunga pe merveille mobile. Et donc moko zo pesa biso pasi en tout cas façon ba policier baza ko gérer po etali coronavirus et comme le corona netoko et comme guerre. Donc il est pona e reproche exacté. Donc jamais ko ki ko mona mutu ke azangi kashine ate ya lo bakete ndeko olati kashine te pona nini sombata kashine olata et pas ina bango commande shida donc biso ne to commande shida ya ba policier shida ya ba gens de l'ordre OK za bongote to za binemité biso te ba to bendaki maladie ya na mboka soki maladie za na mboka ozala gens de l'ordre yeba façon ya koyebisa ndeko na yo en tout cas nazolo bango bien na bombi te chef de l'état tela makambi ya Jatini na Kasongo bango bazara basongi ngaba mema trouble na ville ya Kinshasa eza pona kashine te pona kashine ko bomba ndeko no pona nini koko bende te mpanzo sombisi kashina lati na lobi na zo bomba ngote ngana congolais na bomba te chef de l'état zara vigilant Kasongo na Jatini ngobila bako bimisa mukoro musumo bulu na kacha mboko tango bako bimisa bango bako kima bo bango bazana volonté na bango ezate po basunga yo pona nini kola kashine yo ko bomela muninga façon au policier a interpellé mutu na Kinshasa eza façon e ba interpeller ka batute biso to bandi que policier na biso il faut azala quand même na moi niveau moko ya maturité na façon ya kosala makambo il est vrai que kashine eza mesure au ba autorité bazozwa pona maladie esimba biso te mais façon oyo bandeko na biso bazosala musala na bango na nzela ezo sepelisa population te. Je crois que l'autorité il faut rééduquer et puis faire suivre les mesures na bango na accompagnement pour mesures réellement effectives. Voilà les actes où besoin sont toujours regrettés parce que
bakoboma étudiant te na likambo oyo etali cache-nez pe étudiant apesi baexplication na ye. Moi je crois eka ndenge nauti oloba policier fallait qu'il a orienté soit étudiant place bazoteka cache-nez pour ala ta cache-nez na ya se couvrir au lieu ya koboma parce que quand vous tuez eza mabe eza ba acte tozo tolérer te na ville to ba nomona sous policier na biso azo bon étudiant et puis dans le contexte actuel eza bien te zo sala biso ba mboka bien te policier na biso na cache-nez aza na éducation te oyo apesaka bato keno amoni oza na cache-nez te papa yaka somba cache-nez awa te ye akoyaka na brutalité akangi yo pesa mbongo pesa nini pesa boye soki oza na mbongo ndenge baokanga yo wana eloko nyonso ekozala na poche na yo ekende bon général kasongo na gouverneur na biso bayeba koéduke bapolisier na bango vis-à-vis na population yo okoboma nani étudia cadre toyebi lobi na ye te soki elingaki ezala ndenge nini yo obomi ye mpo na cache-nez. Est-ce que ata yo moko na ba pays nyonso oyo maladi oyo ya COVID-19 ezali batrakasaka bato ndenge policier congolais aotrakase population na ye. Papa phénomène cache-nez congolais nyonso ayebi ke maladi ezali esengi tolata cache-nez mais ce n'est pas dit eza déplorable oyo policier akomisi peuple lokola munguna na ye koleka rebelle na este boloba na biso le peuple d'abord policier boyebisaki biso ke azalaka batelaka biso na biloko na biso mais likolo ya cache-nez oyo eza moto ya liboso te étudiant ozali lobi cadre ya pays oyo lobi ntango biso kodirige pays oyo ometre vie na ye okupe vie na ye mpo alati cache-nez te papa banda makambo malade ebandi non nayoki na Chine te na Brésil te na États-Unis te pesi malade ezochauffe na Inde te babomi mutu mpo na cache-nez kaka na RDC awa deuxième fois nazoyoka babomi mutu na cache-nez papa peuple congolais azali moumbu ou bien petit peuple azali nyama na moko kobotama congolais azali moumbu oyo eloko nini na bapays tout oyo eza bien organisé je sais pas bon totamboli trop te mais toyokaki mpe mwa masolo ebela bamboko vraiment malade ezali toyoki baodistribue mpe bacache-nez mpo na population na bango mais ya biso awa ere omoni swati ndeko na yo azotambola sa cache-nez etaki policier oprotégeaka population nini okosala po conseiller ndeko na okende kosomba cache-nez swati ozwi ata cache-nez opesi ye ya koboma moninga nde toyoka babomi mutu na campisi likolo ya cache-nez ya 200 francs ndeko na ngai eza vraiment mabe makasi nyonso eza pa Félix vraiment atayela biso makambo vraiment tolonga Kinshasa po na Est République démocratique du Congo banquette et salami pe batalisi que 32 civils bakufi na espace ya une semaine suite ya battaque ya rebelle ADF Nathan Siata apesi soit détail. Au moins 30 civils bakufi na semaine oyo uti ko sila au cours ya ba différentes attaques oyo ezalaki mené na ba rebelle ya ADF na région ya Beni na Nord Kivu pe na partie ndambu ya Ituri. Na déclaration moko ya Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, bango ba rendre yango public mokolo ya lelo lundi 26 juillet 2021, ONGDH oyo ba rappeler attaque rebelle oyo salamaki mokolo ya jeudi 22 juillet eleki oyo ebomaki 17 personnes na Kapoka. A rappeler lisusu 3 morts oyo ezalaki enregistré lors ya attaque mususu ya vendredi 23 juillet na Mangimu na bongo lisusu oyo ya samedi le 24 juillet oyo ekutaki vie na 5 civils mobimba na Mabanga. Organisation non gouvernementale oyo eye lisusu na tuerie mususu oyo esalemaki lundi 18 juillet eleki na Baoba pe Chani pe aye kozongela lisusu oyo esalemaki na Liva Maimoa na oyo ya liboso 4 civils bakufaki pe na oyo Maimoa 3 civils respectivement babomaki bango na ba djihadiste oyo. CEPADO azali ko regretter ba série ya ba massacre ya ba congolais oyo azali ko encourager na bongo population a continuer ko soutenir état de siège face na ba tentative nyonso ya ennemi oyo azali ko luka ko opposer ba citoyens congolais na ba autorité. Organisation na biso azali ko exhorter population koya na piège oyo te ya ko combattre état de siège. Ba djihadiste bazali ko multiplier ba attaque pona ko simuler invincibilité na bango pe pona ko luka ko inventer ko tindika population a se méfier na état de siège oyo pe ba animateur na yango ndenge bakomi. Et sengeli ko noter que
na Nord Kivu pe na Ituri ba cri plaintif ya ba acteurs politiques pe ya ba force sociale ezali ko se multiplier de plus en plus suite ya très faible résultat ya état de siège oyo ezalaki instauré depuis 3 mois yango yo na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon bango esengeli prochaine prorogation ya ba mesure oyo ya gouvernement esengeli ezala pe na évaluation moko ba kosala pona baye bandenge nini musala ezali ko salema soki ba avancer ezali to te po selon bango musala ezali ko salema malamu te na ba kwa mususu ba massacre ezali ko continuer kaka malgré to zena kati ya état de siège bongo te ba belela ba konzi ba continuer ko chama yele pona état de siège oyo ezala effectif pe kimia oyo population ezali ko zila amona yango pe à vivre yango effectivement. Kinshasa et l'équipe partout. Et Fongomaki jeudi, clôture, il y a séminaire, il y a gouvernement, et Salemaki, na chef de l'État congolais samedi dernier. Ni et l'Obama qui kuna peni et Salemaki, bah détail, n'est je peux commentaire. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi a présidé qui samedi 24 juillet 2021 après-midi na clôture et séminaire du gouvernement Oyo et Salemaki durant 3 jours dans l'hôtel du fleuve Congo. Séminaire Ango est destiné à sensibiliser les membres du gouvernement Sama Lukonde na tâche na bango pe ba priorité na bango na cadre ya objectif assigné na union sacrée pour la nation. Na discours na ya clôture pe orientation président ya RDC a rappelé qui contexte où sala qui que ba investir au gouvernement Sama Lukonde pe clé ya discours na ya prononcé le 6 décembre 2020 sima ba consultation consensus moko ezwamaka pona kokota na kati ya bitumba pe kosala nyonso pona kolongola mabe pe komema RDC na espoir ya construire Congo moko ezali plus beau qu'avant. Ya talisaki lisusu que ba consultation oyo esalemaka ezalaki pona kolakisa na grande majorité congolaise que bazali prêt ya kolongola ba querelle partisane pona kosala ko ba construire bloc moko ezali suffisamment compatible pona mener leadership ya malamu pona kosala ko RDC elongo na kati ya pasi pe na sous-développement yango nde bayaka kotia en place gouvernement o ezali gouvernement ya ba guerrier pona kolongo antivaleur o ezali kobundisa pe empêcher RDC et se développer. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toujours na discours na a martelé qui sur nécessité ya gouvernement Sama Lukonde ya ko concrétiser vision na à travers ba différents piliers déclinés na premier ministre lors investiture na bango mingi urgence ya ko pacifier région ya est pe lisusu kozongisa sima significativement pauvreté na kati ya population congolaise, c'est-à-dire parmi ba piliers au chef de l'État azali ko telemela butu moi ezali mingi kozongisa kimia na est ya République démocratique du Congo et kosala ko social ya population ezala malamu donc population alia à vivre ndenge elongo bani pour que mboka na biso ekende liboso mululu oyo esangisaki ba ministre nyonso ya gouvernement Sama Lukonde elongo la premier ministre président de la République azalaki wana le premier jour pour na ouverture pe le dernier jour pour na ko clôturer na ko benda bango matoi pe ko marteler sur intérêt à population oyo esengeli primer likolo ya ba intérêt na bango personnel likolo ya ba couleur politique pour ceux qui ont commis déjà membre du gouvernement bazo bengo excellence ozali sous moto ya parti politique te au commis homme d'état pe homme ya population donc intérêt à population déjà très important donc oli qui a que sima ya séminaire oyo pe sima ya maloba ya chef de l'État oyo bandeli kaka oyo loba déjà gouvernement Sama Lukonde ezo kota na mosala lokola gouvernement ya ba guerrier pona kopesa ba résultat palpable. Kinshasa et l'équipe partout. Et si vous mettez nango poto blevite pour na mikolo pe bana ezote kama partout pesa produit à Beltesco Somba Lia Meka occupé na raison. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita
Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba tchepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikua. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Lelo mokili ezo célébrer journée mondiale ya jeunesse ezalaki initié na église catholique. Jeunesse ezali kosala mosala nini na kati ya société, rôle nango pour na développement ya société ezali nini? Bolanda image pe commentaire. Le 26 juillet ya chaque année, mokili célèbre la journée mondiale de la jeunesse initiée na pape Jean-Paul II na 1984. Journée yango ezala célébrer mingi na église catholique yango ezalaka occasion ya ko rassembler ba jeunes catholiques ko uta na mokili mobimba pona ko prier, ko solola pe ko réfléchir na boye elongo, ko célébrer pe ko se former lisusu ko témoigner foi na bango ndenge bazali nanu elenge pe lisusu ndenge nini ba ko contribuer na développement ya bamboka na bango. Dernière édition o esangisaka ba jeune na mokili mobimba ezali édition ya 2019 na Panama na Amérique centrale kasi pona année oyo suite ya pandémie ya Covid-19 Pape François a placé journée mondiale sous lumière ya Marie mère de Jésus. Et sengeli koyeba que journée mondiale ya jeunesse ezali moko ya ba journée o esalaka ko bilengi batelema baluka lolenge nini ko participer na développement ya mboka na bango pe esengeli kobosa na te ko bilengi nde bazali ko faire partie na majorité ya population. Jeunesse ezali force, jeunesse ezali état d'esprit soki bilengi batelemi babundi pe baluki lolenge nini ko stabiliser makambu nyonso ekozunga la normal yango. Jeunesse esengeli azwa conscience surtout en République démocratique du Congo. Jeune azali beaucoup plus manipulé na ba homme politique ceux qui allaient pour na ko revendiquer pour na ba besoin personnel to pe ba intérêt o ezali ba homme politique. Jeunesse ndezalaka exposé ko bima libanda kasi ceux qui komi tango ya kozwa ba poste ezalaka nde ya ba politique. Alors que jeunesse même énergie au ba bebisaka la ba marche pour na ko soutenir ba homme politique ceux qui bati yango na mosala République démocratique du Congo et kotomba ma pe kotonga makitoko pour jeunesse nezalaka force ya mboka. Lelo na occasion ya journée mondiale ya jeunesse esengeli bilenge batelema pe baluka lolenge nini ko soutenir mboka na biso na ba initiative na ba créativité na mosala ya kitoko pour que mboka na biso République démocratique du Congo ekende liboso pe ezala développer. Yango lelo ezali pe journée ezali kosala ke ba communauté nyonso batia miso na jeunesse pour jeunesse nde ezali force. Donc ce qui ezali ya kosunga esengeli kosunga ba projet ya ba jeune ba initiative ya ba jeune pe ko propulser bango po bango nde bazali avenir ya mboka. Kinshasa eleki partout. Motu etunami est-ce que c'est normal que moto aye na matanga ko assister moto akufeli abanda ko senga biloko kolia pe masanga ya komela mususu kuta banjo senga transport bolanda ndenge population kinoise ba se déchaîner ki na micro ya Peggy Ilunga pe merveille mobile. Deuil eza affliction to pe peine éprouvée suite ya décès moko ya moto bozalaki na ye yango eza pe lisusu réaction pe sentiment ya mawa éprouvé na ntango moto abongisi être moko cher
to pe proche na ye na tango wana bato oyo bakufeli bazalaka na pasi pe bazalaka na posa ya bato pona ko consoler bango kasi esengaka na bato oyo baye ko consoler bango ba soutenir bango moralement spirituellement pe financièrement pour permettre na bango ba passer moment wana na kimia kasi ya pasi koleka oyo tozolobela na sujet ya lelo ezaki lelo bato mususu bayaka na matanga kaka pona kolia ayebi ke soki bapandi matanga na sima nango biloko ya kolia pe ya komela ezalaka bamususu kutu soki alie te okomona ke kodéclarer soki pa alinga kende okomona azokende kosenga bato bakufeli transport po akende bamembre misusu kutu ya famille bazalaka soki ayoki kaka ke noko kingandi akufi akangisi bana na ye nyonso akie na bango donc kolia na bango ya tongo ya pokwa bato wana nde bakufeli fo bazwa bango en charge sikoyo soki ebembe esali 2 semaines na matanga bango bakozala kaka wana eza kosunga baninga te yango biso tokiyisaki micro pe tosololaki na population congolaise est-ce que c'est normal qu'après matanga il faut bato balia pe bamela l'autre monde ke muto soki okufeli omemi ngambu na ibite soki ngambo moderne ni yo memi parce que yo wana moko il faut laisser bato bakoya kotala yo en plus de ça bakochana yo comment côté la contribution mais toujours kende wat au moins matanga échangeant et comme kilelo et comme que pour muto da matanga pour mais so masanga mais biso ke matanga ya bisika mawa na mawasengeli ko sunga muto ata na mapoto ole na elongo mais lelo ekomi bisika esengo et respect ba we iza isusuté yango na babele ebi na mboka parce que makambo wana biso ba bantu ba africain tant bato sala mingi yango omoni ke mboka ezokoma makambo ebele parce que bazo bosa na koto to uti ekomi bisika esengo bisika kobunda bisika kobwaka ba jeton ko sama makambo ebele yo ke matanga komi koloba suke na moto ya kufela ifale tikele kutu quelque chose tendeko tala ola memela ki yango yo komi suko senga ye otina na transporter est-ce que vous pensez to remela te to relia te en tout cas makambo wana andeko o basala kango baluka batika yango mabe par rapport à quoi parce que mutu akufeli akomara déjà si chargé akomla makambo ebele donc bino ba ebolandi il faut boya pona ko importer un plus pona ko basiler o ezangi premièrement na ba idée consolation tout même na bambongo et donc ebolandi nga na matanga e komi nga na ça dépasse pour na bino alors que loko wana ezo déranger biso ba congolais biso ba kinois eza vraiment mabe mutu so azana matanga batika kena nukimia bodo pese ba conseil bio bokona ndena bila baloyenge na bino mamo komi toke masanga tokome masana ba toke boy eza bien te yango le bibemene ya facha sala e bébé fallait le kamba moko ba ko kube uchi na moke ke mama ti ko kunda ko makaba baloyenge ona eza te asala pe bien nga kanga baba ninga asala pe makamunyo asala pe za bien penza muto akufeli aza déjà donc trop chargé aza likolo mais au moins même sous après entraînement kozonga na bapalin bakomi kotele misu croyait que nde bato tout bayaki wana bayaki nde kotikela ye donc c'est à dire que le rôle akufeli bayaki kotikela fond la sala ba dépense apesa au transport fois kolia oyo komela oyo mais ngana dit depuis ya kala oyo ezala ide soki muto akufeli donc pona longo na makolanga na ketala fona zana mo quelque chose kala ezalaka ebembe soko za na mawa ofandi baninga azoyelo bafui ayelo eloko boye po ase soulager yo mais siko ekoma soki oza na ebembe yebaka ke soki ata ebembe bina mte baye kotala yebaka ke kozonga na ye yo nde kopesa ye transport azongela mokolo bokobimisa ebembe boke cimetière ntango bakozonga tovanda wapi o tozelo na kweni nango na baka nini tokozela nango ozela ni masanga kolia bosiko soki oza nango te yango wana bato mosusu akoma aza na ebembe abeta na ye kara ayebisi bato te oyo nayaki na ebembe na biso tokundaki deja boyine koyebisa mpo aa na eloko te aboyi ayoka soni ebembe ya toliaki te bembe ya kutu tosepelaki te bembe ya kutu tomelaki te bien te tokabolaka pasi na baninga oyo baza na pasi eno kobakisela bango pasi likolo ya pasi bino bato bokendaka kozwa 2 ou 3 plats après na suki olobaki oliaki te botika habitude wana mpo eza mabe makasi Kinshasa eleki partout. Dossier édition lelo na sport Baliopar il y a I-23 bazali éliminé na Sekofa o ezali kobeta na Éthiopie bon na ba détail pesani awa na Natonsiata. Baliopar ya République démocratique du Congo ya I-23 bazali bongo éliminé na tournoi o ya 2021 ya Conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et du Centre Sekafa na Mukuse.
championnat oyo ezali kobetama na Bahir Dar na Éthiopie. Élimination ya République démocratique du Congo intervenir après match nul. Il y a un but partout entre Ouganda et Tanzanie mokolo ya samedi 24 juillet 2021 lors ya clôture ya phase de groupe na bongo pendant que ba fauve congolais ba ko espérer na victoire moko large ya ba Tanzania contre Ouganda pour na et permettre na bango ba continuer course et simité et sengeli ko signaler que Tanzanie na Burundi pe Kenya nde bazali directement qualifié pour la demi-finale tandis que Sud-Soudan azalaki récupéré comme meilleur perdant. Par contre, République démocratique du Congo, Ouganda, Érythrée na Éthiopie, pays organisateur, bango bazali ko poursuivre tournoi na bango pour na ba match ya classement ranking. Na bongo côté ya Djibouti, Ozalaki dernière classée dans 3 groupes Oyo Yepe à Tiki compétition Oyo. Na bongo retrouvailles entre République démocratique du Congo et Ouganda et Zali bongo fixé mokolo lolo lundi 26 juillet 2021. Pe match mususu ya classement et betama le même jour entre Éthiopie et Érythrée na derby moko ya makasi. Et c'est là qu'on signale que ba vainqueur ya match République démocratique du Congo na Ouganda ba ko affronter bongo vainqueur ya Éthiopie et Érythrée mokolo ya mercredi 28 juillet 2021 na stade international ya Bahir Dar. Par ailleurs, na demi-finale, Tanzanie a la face na Sud-Soudan, pe Burundi a la face na Kenya. Na bongo, finale ezali fixé le 30 juillet 2021 entre vainqueur ya match ya Tanzanie contre Sud-Soudan, pe vainqueur ya match entre Burundi, pe Kenya, Kinshasa et l'équipe partout, RDC, Léopard Imon 23, éliminé l'échec. Ezalaki édition et le 26 juillet 2021 on a Zalaki Nesseng représenté les binômes. Merci l'équipe technique et rédactionnelle ouais soutenir qui na mokolelo na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie et Simamaki na Timothée KMB na réalisation ya Nathan Siata édition et Betamaki Dada na Merveille Mobende toujours na coordination et grande ya communication du Mokenti Manganga na bino tokuta nikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino toujours d'une manière très très professionnelle. Ndenge salemaka awa pe ndenge bolinga magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino